Amen. Amen, Bouddha. Amen. Amen, Bouddha. Amen. Tulimelia ipo binadamu kutoka na tuli na pompa lelo et na mkanda na lamentation. Lamentation tout Bileli chapitre 3 le verset 31 à 32. Tutangi na kumones masia na nasala. Amen. Zabikolo akoboya liberati ata ayeshi pas de kuyuk de akoyoka mawa obila monene na bogoto na ye. Amen Bouddha. Amen. Tuzongeli kona boyeki malamu. Tuli na popa lelo na mkanda na lamentation to Bileli. Bileli chapitre 3 le verset 31 à 32. Tutangi na komones masia na nasala. Amen. Zambikolo akoboya libelati ata ayeshi pas de akoyoka mawa kubila monene na bogoto na ye. Amen Bouddha. Amen. Yawasuma abatela pesa kimia na motine sa disposer temps kuna koya kusanjo la yao. Oui, place kozuli toli eza mokanda ya Jérémie. Na kolela Jérémie na difficulté na bitumba oye azaraki nango na kotuka ma oye azaraki nango alukaki atalisa yao ezaki difficulté alukaki atalisa yao ezaki bapasi na ye. Amen Bouddha. Amen. Alors la carte na Jérémie aza prophète yao utilisaki pour la orienter, pour la koluka kwa battre, c'est pour la koluka pour remonter ezali Israël et que quand na kozonga na carte na bwana yao. Mais la carte na Jérémie kotambola na Israël azali na carte na difficulté, Israël abandait pour reconnaître ezaki pas pour ça na yao te. Dès la carte na go Israël na carte na kokunga eza na temps bakendaki na carte na boum. Na kasi na bongo bakendaki na Babylone de kuna Jérémie azolela ebala yao azotalisa ete bapasi badifilité oye azomona. De quelque part ayekoloba alobi soki na se souvenir na pasi na misère oyo naza nango na détresse oyo naza nango soki nakanisi na se souvenir na kasi na molimo na ngai ezali kosabatre. Amen Bouddha. Alors, na kasi na Jérémie atalaki la difficulté azalaki nango, atalaki ba problème azalaki nango, atalaki na kasi na bongo oye azalaki nango, atalaki mutu akosunga ye azalaki, mutu akoba na kopesa secours azalaki, di abaki na kozongisa espoir epa na Yahweh. Amen Bouddha.
yango quelque part alobi alakela balobi oyo akotia espoir na ye na kasi na mokili. C'est le tel malamu na kasi na Israël batiaki espoir na kasi na banzambe ya bikeko. Israël batiaki espoir na kasi na mai oyo bandaki kofrape na kasi na regard na bango. De même si mpe lelo na kasi na mokili eza na kasi na parmi basambeli oyo balobi bazosambela yawe na espoir eza na kasi na mokili. Na kasi na pasi na difficulté moto azokroire no na kasi na nganga moto azokroire no na kasi na moto moko quelconque mais moto akosani ezali mokili na ye. Amen gota. Alors na kasi na Jérémie tant que ayebaki na koreconnaître ete mokili na ye ezali yawe Dieu alobi soki na se souvenir na bapasi oyo nga namoni soki na se souvenir na kasi na motema na ngai eza kolemba. Mais na oyo natali na kasi na motema na ngai na oyo nakanisi na kasi na motema na ngai ete boboto na yawe esili même boboto na yawe esili même te liboso na ngai. Alors tant que boboto na yawe esili non te na kasi na moto tant que boboto na yawe eza toujours pour résister na kasi na mokili nde yango eyebaki na kozongisa Jérémie na kasi na espoir liboso na yawe. Na kasi na espoir oyo Jérémie ayebi na kozongisa na kasi na ye nde alobi ete yawe ayeba na kozala partage na ngai elobi molimo na ngai. Amen gota. Alors tant que Yahweh a sa partage ya moto, tant que Yahweh asili kosala boboto na ye kasi na moto, esengi ete moto mpe ayeba na kolakisa Yahweh ete ayeba na kopartage oyo ezali badifficulté na ye. Na kasi na badifficulté, oui difficulté mosusu moto akozwa na kasi na mokili eza na voie ya mokili te, mais eza na voie na Yahweh mpo ke ayeba na kokendisa moto na kasi na nzela oyo alali mpo ke atalisa moto ete kanke azoresiste na kasi na mokili esengi atia espoir na kasi na mokili te, mais esengi toujours Yahweh ayeba na kozala partage na ye. Amen gota. De même que la case n'a pas Jérémie azaki nango ezalaki na voie ya mokili te, na douleur oyo Jérémie azalaki nango ezalaki cause ya Israël. Na kasi nango nde Yahweh abaki na kofrape ezalaki Jérémie to kofrape Israël à travers Jérémie komema bango na kasi na captivité kolakisa bango kapasité ya nzambe oyo akila bango kolakisa bango kapasité ya nzambe oyo akilisi bango na kasi d'Égypte jusqu'à ce que ekaba na kokoma na kasi na terre promise. Amen gota. Et Yahweh alingaki kolakisa bango reconnaître oyo ezali le vrai Dieu. Quand on va reconnaître le vrai Dieu ye masala Yahweh wana to nzambe wana azala partage na bango na kasi na molimo na bango. De même que na kasi na yo oyo oza na kasi na lobanzambe quel que soit pas difficulté oyo ozopase nango quel que soit étape ya vie oyo ozopase nango peut-être eza na kasi na épreuve oyo Yahweh azotia yo mpo ke ameka atala kapasité ya kondima na yo mpo ke atalisa ete tanke oza oresiste na kasi na mokili tanke oye na kasi na lobanzambe longola espoir na kasi na mokili longola espoir quelque part quelconque il va kozongisa espoir epai na Yahweh ete Yahweh azala partage na yo na kasi na pasi na esengo ete Yahweh ayeba na kozala partage na kasi na difficulté na yo. Amen gota. Jérémie aye kotalisa alobi lisusu ete Yahweh aza na bonté na moto nyonso oyo akoespere epai na ye. C'est na kasi na Jérémie atalaki non ya koespere na kasi na mokili, mais Jérémie atalaki ete soki moto aza na posa amona bonté na Yahweh, soki moto aza na posa aparte oyo ezali gloire na Yahweh, ete moto wana ayeba na koespere toujours epai na Yahweh. Amen gota. Parce que bonté na Yahweh eza toujours koresiste na kasi na mokili. Bonté na Yahweh eza toujours révélable na kasi na baprogramme na ye. Rien que na kasi na bato oyo bakoespere epai na ye, rien que na kasi na bato oyo bakolika epai na ye, et voilà bato wana bakoyeba na komona ozali bonté na Yahweh. Amen gota. Ye ayekoloba ete Yahweh ata akoyeba na kobeta to akoyeba na kopesa oyo ezali mawa na kasi na basambeli na ye moko azali na manière oyo ye akoyeba na kokompasie oyo ezali basambeli na ye. Amen gota. Alors tant que Yahweh apesi passe mpo ke ameka kooriente to kozongisa moto na kasi na nzela ntango yo okozala na kasi na esengo oyeba na kobosana oyo ezali Yahweh nzambe na bomoi te. Amen gota. Parce que Jérémie atalaki Israël tant que bazwi bonté liboso na Yahweh Israël na kasi na bonté wana olela demire na kasi na voi na Yahweh Israël bayaki na kokunga na temps moko quelconque. Avant na kasi na kokunga na bango esengaki Yahweh ete ayeba na kofrape bango atalisa bango bareconnaître oyo ezali Yahweh nzambe na kasi na likolo. De même que na kasi na oyo mosambeli ya liloba tant que ozoresiste na kasi na mokili tant que oza na kasi na liloba nzambe ete Yahweh akoka toujours na kofrape
yawe akoka toujours na compassion ezali douleur na kati na yo. Amen bota. Parce que compassion na yawe eza non lolenge mokili ekopesa, mais compassion na yawe eza na modèle na manière na mawa na ye akopesa selon volonté na ye na kati na basambeli. Je vais te demander compassion na yawe à travers l'homme de Dieu. C'est là où yawe tout l'homme de Dieu avec la considérer et pas na yawe. En tant que l'homme de Dieu avec la la partage na ye et te molimo na ye a to passe difficulté na ye avec la partage na pas na yawe. De même que l'homme de Dieu avec la considérer et pas na yawe na kati na passe na miséricorde ou ya zaki na ngo na kati na ngoise ou ya zaki na ngo avec toujours na considérer et pas na yawe. Alors la kati na considérer et pas na yawe agavaki toujours ezali silence et rien que ya koyoka rien que ezali likolo et non pour la koyoka ezali mokili. Parce que la kati na osambele soki ye ayoki mokili akozala la kati na désespoir, soki ayoki mokili akozala la kati na faiblesse pour la kolanda ezali osam. De même la kati na l'homme de Dieu aza comme si exemplaire pour la biso basambeli ya kolanda modèle oye inspiraki epa na yawe, modèle oye ayebaki na kozia eliki epa na yawe, modèle oye agavaki silence pour que yawe ayebala korekompase ezali pasi na ye. Amen bota. Alors la carte de récompassion là, Dieu il la kozala la carte na mokili yao asili élever la carte na surface ya moi pour que attache la carte na mokili et que bastion tout base la comme si exemplaire ya kolanda ezali matambe na ye. Amen bota. Parce que tout que dit tout là na matambe ya Christ, mais Christ azomona na te, mais tout le monde a Christ à travers représenter la carte na mokili à travers l'homme de Dieu. C'est un modèle au Christ atambola te des modèles wana tu ko mona wo à travers l'homme de Dieu. Amen bota. La passe l'espérance oye azaki nango na elite oye azaki nango la persévérance oye azaki nango des bontés na yawe esili kozala révéler la casse na ye. De même que la casse na mosambeli sala effort tant que oza la casse na lobazambe passe ekozala, tant que oza la casse na lobazambe misère ekozala, détresse ekozala. Mais la casse na misère na casse na détresse yeba toujours na koespérer epa na yawe, yeba na kosala ete yawe azala partage na yo, yeba na kosala ete bonté na yawe eba toujours pour renouveler la casse na yo. Parce que pour que bonté na yawe eba na kozala renouveler la casse na yo, ici ete eba toujours na koespérer epa na yawe. Tant que yawe akoba na kobeta non pour que eba na koboma yo, mais akobeta pour que akebisa ezali molimo na yo. Tant que yawe akopesa yo pour que yo eba na kozala kemotete na casse na bwana ye. Amen bota. Et même la casse na l'homme de temps il y a à pessier et non à pouvoir la espérer dans matériel où il y a à pessier parce qu'il y a accessoire, il y a récompassion où il y a à pessier, la persévérance où il y a à zaki nango, la casse na où il y a pico où il y a à zaki nango, il y a à celui pour récompenser. Je mets que la casse na malheur celui qui a pour ça tout le monde à récompassion et pas la ya et nous c'est à tout persévérer, la casse na l'ostambo où il y a à celui et pas l'homme de Dieu. Amen bota. Celui qui persévère la casse na l'ostambo des bontés na yaou et comment la pour renouveler la casse na biso. Alors tout ça est fort, ils ont un message tout conseil où il y a Jérémie américain au commun pour qu'il servi maman attend tout le siècle autres années qui va la persévérer et pas la yaou. Tant que yaou a comment la pour frapper, yaou a comment la pour récompenser selon aux alliés miséricorde. Amen Goda. Tant que Azaza de Yamawa a toujours manaye et Goga toujours na posala na casse na ligota na ye na passe la difficulté. Yawe akoba toujours na compasser ezali la fidèle na ye. Amen bota. Alors pour que tout le monde la compassion là, ils ont essayé de persévérer dans la casse dans le sambo, ils ont essayé Yawe à la partage na biso, ils ont essayé de garder cela, tout le monde pour persévérer dans la casse dans la massagerie, tout le monde pour persévérer dans la casse dans l'isala bolingo, tout le monde pour persévérer dans la casse dans Kodima, parce qu'il y a un des ezali ya malamu liboso na yawe parce que na kasi na tolea na mikakatano iza noriti ezokebisa molimo na yo donc tant que yawe akoba na kokompase na kasi na yo ete eba na koderute na voie na yawe te. Amen bota. Kolia mwana tu garde kusana msala pour que yawe abatela apesa kimia. Amen. Amen. Yibota amen. Amen. C'est vrai que si le sang de la yawe na kati na kosanjo la yawe pituleye na mukanda na Jérémie to la prophète Jérémie inga komaki alobi ataya kobeta pa koyoka mawa o akobebisa nyonso te
mawane kozala kati baponami na ye pour lokumu na ye emonisama kati na mokili. Amen. Bota. Yango na mokili eza na mbonge, mokili eza na bwale, mokili eza na mikakatanga. Mais mawana Yahweh ezali à travers sa grandeur na monde. Parce que le monde est koyaka na kulufulu te bala moko batinyo bakii. Parce que ma belle koki koyaka kokanga mokili mobimba bala moko te etant ke bayenge basali. O ya alobi na Israël. Alobi Israël azali mwana na liboso. Alobi abetaka Israël pona koboya ete, mais abetaka Israël pona kozongisa na nzela. Liboso amen. Amen. O Israël amosoni. Peut-être compréhension ezalaki malamu te na yawo. Yango moni mpe na kala yawo bandeki kozala atindi mutu sala boye mutu akasali na ndenge na ye. Akotinda baprofete kende loba boye profete akia bakisi mo wana pilipili. Lelo mpe mokili mobimba ebebi mpona baprofete, mpona bapaster, mpona badokter, mpona baevangeliste. Amen. Bota. Amen. Ore singi bakumba baponami na tata to bana na Nzambe na ndenge sengi batambola me bango bakotisaki basentiment na nzoto, bango bakotisaki bapense na bango, bango bakotisaki oyo etalaki bango. Me liloba ntango ye na vraie version na réponse nde omoni mokili bakomomona mabe na kati ya liloba. Amen. Bota. Oyo liloba ye mpona mabe na motu te, mais nous voyons pour adresser les nyonso au bakoyoka, au bakondima, au bakosimba yango, va se retrouver dans boka na Yahweh. Amen. Bota. Yango moni Yahweh biete akotika bongote. Mais mawana ye esengeli ezala kati na bayenge bene. Mais mawana ye esengeli ezala pe na bana liloba. Mawat tamba bazoya masanjoli, tamba bazoya salongo, tamba bazoya fit matinal, tamba bazotosa malapuna tata Yahweh akutisa mawa na kati na libota na ye. Amen. Amen. Oh amen. Bota. Amen. C'est ça l'effort. Pourquoi Yahweh ayana mawa, c'est que Yahweh. Pourquoi Yahweh ayana mawa, c'est que batosité. Et au moment d'Israël, na kotambu sabango et pas la tata, bazalaki na bekrimité na kata mitemo na bango. Bazalaki na badoute na kata mitemo na bango. Amen. Bota. Amen. Yonga taye moko Jérémie aye kotali saye. Alobi ndenge na zo pona yo to na pona kiyo avant na tomona libo na yo. La salisa kiyo kati okozala molobe na bata. Okozala musakoli kati na mabota. Ça veut dire que comme on a liloba ezali kolakisa ete ya bongiso utakala okokoma na kati ya liloba. Parce que baïke bayaka na liloba akomi a se retrouver azongine sima. Baïke bayaka na liloba akomi ayoki koyoka kaka epese mopanga azongi sima, akomi mucholi, akomi mutuki, akomi mufingi, atikali mutu ya bongo bongo. Et moi na liloba yamba liloba na kapate esalela Yahweh na bolingo nyonso. Amen. Amen. Soki mutu asaleli ya na sincérité pe na bolingo nyonso, Yahweh ayeba kopesa lifuti oyo esengeli mutu ayeba nde kozwa. Yango natalisi na kata makomi mpona kosalela Yahweh tozala na bolingo te, mpona kosalela Yahweh tozala na incrédulité te, mpona kosalela Yahweh tozala na koyimayima te, mpona kosalela Yahweh tobongisa disposition ya cœur. Cœur ezala pire, cœur ezala bopolo, cœur ezala kobanga tata, etango tozobanga Yahweh nde tokosala oyo ezali kosenga na Yahweh. Amen. Amen. Oh amen. Bota. Amen. Na kati ya cœur pire mabe kobanga te. O na kati ya cœur pire mutu akosala moninga ye mabe te, lipunye kozala te, zuwe kozala te, kanda ekozala te, likakatana kozala te. O na kati ya bakantiki toyebi kantiki mosusu nasengi ete nkolo opesanga molende, nasengi ete nkolo opesanga makasi ya kolanda liloba na yo.
Amen. Bota. Amen. Parce que kolanda liloba ezali na minyololo. Kolanda liloba ezali na mikakatano. Nde batalisi kuna na makomi. Oyo kolanda liloba ezali na des chemins. Chemin oyo eza ya monene bato nyonso bazoleka. Amen. Bota. Amen. Fo wana nyonso bato basopanaka kuna. Kolanda liloba tozali na chemin oyo ezali ya moke. Oyo na chemin moke nzube ezalaka, mitambo ezalaka, kotuka ezalaka, kotiola ezalaka, mena koyika mpiko na chemin moke moto aseretumbaka epa na Yawe. Amen. Amen. Na chemin monene bato basepeli moto ake na église akomani liboso ekeko, moto ake église akomani liboso ya kroa, moto ake église akomani liboso ya paster, moto ake église akomani liboso ya prophète, ya évangéliste, ya pasteur, ya docteur. Amen. Bota. Amen. Wapi chemin monene balobi boyebele bokomona miracle. Wapi chemin monene bato balandaki balobi boyebele bokobika. Or bato bakendeki me babikaki te. Libota. Amen. Amen. Bato bakendeki me bamonaki miracle te. Bato bakendeki baseretruvaki na nzela molimo te me bato bakendeki na nzoto. Yango moni apôtre Paul akomaki bien alobi na Galate kuna tala bo bandaki na molimo bokomi kosuka na nzoto. Amen. Bota. Amen. Moto andaka na molimo moto ayambi loba na kapasite na cœur pur. Yango Kristo batunaki ye atalisi bato ete okolinga Nzambe na motema na mobimba, na makasi na mobimba, na molimo na yo, na makanisi na yo. Amen. Bota. Amen. Mais moto alingi Nzambe mpo na intérêt alingi na motema na ye te. Moto alingi Nzambe mpo ase retrouve lobi azonga nsima moto alingi Nzambe te. Yo mwana liloba partout ozali linga Nzambe na disposition ya cœur. Fongola motema ntango akopesa lipamboli kime mpe ezala. Fongola motema ntango okokutana basali mpo kime mpe ezala. Fongola motema ntango mpo kobenga basali maloba mibale misato kobima mpe kimia ekobande komonisama kati na yo. Amen. Bota. Amen. Mais soki osalango na mikakatano, soki ozolandango na mabaku, soki ozolandango na komirimiri, yango moni bayike baya na liloba baseretrouva te abandi kokondane liloba, mais abosani abungaki nzela, abosani atongaki, abosani azalaki na libaku, abosani ntango azalaki na kotaki na kati ya temple, azalaki na baproblème na bato. Amen. Bota. Amen. Yango liloba ekotalisa ntango ozolanda yango inemi bazala na motema na yo te, ngambo eza na motema na yo te, bayini baza na motema na yo te, po ete Yawe aka na kobatela yo na nzoto opera moko na molimo. Amen. Amen. Tobelemi epa na Yawe. Yawe akotika biso bongo te, ke moyinisa ata atoma te, moyinisa ata adétruire, moyinisa ata abebisa biso. Yawe akoya na intervention, akoya komanifeste po ete kimia ezala na mosiki na molimo. Amen. Amen. Mitobosana te Yawe amekaka moto te me Satan ayaka komeka. Yango moni mpe na Job avant Satan akomela ye alekaki mpe epa na Yawe. Ntango aleki epa na Yawe nde Yawe atunaki ye. Me ye alobi oyo nayoki kombo wana me azokumisa yo mpo aza na bozwi, azokumisa yo mpo aza na bana, azokumisa yo mpo aza na bibwele. Yawe ayebisi kende komeka. Mais molimo ne mo simba ezate avec Bota. Amen. Satan kitaki abandeko détruire bana a détruire ibwele a détruire bandako mbongo kei bozwe kei mais mutu moya se retrouver ezalaki te. Amen. Bota. Libota. Amen. Oyo kolo molimo ezali te Yawe, kolo milimo ezali te Yawe, mozalisali kolo na se ezali te Yawe. Oyo bakokima mbango epa na ye bakose retrouve na nzoto opera moko na molimo. Oh, amen. Bota. Amen. Tosala effort. Oyo na kati na Job mikakatano eyaki kaka na nzoto. Oyembi na nzembo mikakatano na mokili masolobaki kolo Yesu basili
Koko kisama, Owela nana bato, Nebitumba, Ipotisami, Neboka bwani, Butuna moy. Kolo Yesu nanga yaka, Okamatanga, Namokolo, Yango koya, Kolo Yesu yaka noki, Okamatanga, Namokolo, Yango koya. Okamani epai na epa, Bitumba epai na epa, Bileli epai na epa, Oboma na epai na epa, Ekolo, yaka. Amen, bota. Amen. Attends, oyo, batsida epai, badere epai, batrupe epai, Oboma epai, Mesengi kaka yawe, Zambe na bolimbo, ayoka mawa, kwete mukili mubimba, ezwa kimia. Amen. Amen. Lenginone koya travers nganya yo tanto ya biloba, tanto zolanda loba, tanto ndineli loba, tanto zosela loba, tanto zotia loba, tanto zosakola loba, bato bakukua, bakondima, na komba Jésus de Nazareth, bakubisa mananzoto pera mgo na molimo. Amen. Botra. Amen. Toli ya wana na mkusi to na molai kusimba kuchana misala kwete yawe azana na biso elongo tokelemi mpona la vie sainte. Mathieu 8, verset 23. Page 110, 112e article. Amen. Béni. La vie sainte. Oh. Jérusalem, qui descend du ciel.